Et le peignel là y a internet ça font la mbanga na eluba il muta DVG ya na ye papa na ye ba yebi eloko wana muta DVG peignel za ya na ye ba yebi yango muta DVG peignel za ya na ye ba yebi yango États-Unis pa peignel na ngo linga ye ni na Amérique na ngo sala ka lisusu te na baluba je fami to kamwa to moni frère Mike ba la peignel to mona kango bilaka ni mabe baluba sila na papa Mike zo ba la ye to mona to lo ba ezele o mombo elekela ka biso men naza cousine ya peignel Namo penata ngo olo ba makamba peignel olo ba ngo bien te mama gombe nalobi boy mama peignel tango go ngana internet ke muta déjà et frère Mike a déjà peignel te frère Mike a déjà peignel te frère Mike a tikala ko déjà peignel te est-ce que ba muta déjà peignel est-ce que ba muta déjà peignel est-ce que ba muta déjà peignel peignel le grand frère de Bosso ou assez trop kagawana grand frère peignel de Bosso a ta grand frère de Bosso a peignel du cola peignel. Pourquoi qu'on a sa frère Mike, Babel, ce qui frère Mike qui m'a dit virger, a dit virger, pardon. Pénal, il y a combien de mibal, il y a codis dans les États-Unis. Biso to abalba. Mais Pénal, à codis ça mibal, puis ba parents Pénal, ba kanga Pénal à plusieurs fois mibal na chambre ya Pénal, nanda ko ya ba poti na ye. Pénal ndaza wana la tola. Atika ko na TV asa na makam lokola yende mutu aza soki ndenge nini non Pénal aza eloko. Atika fi ya frère Mike calme. Frère Mike ndaza wana bazum sela e parti ndamu ya doti na ye alors bazum sela ya frère Mike doti na ye soki déjà mutu bazum sela doti na ye liba les ali susute est-ce que ba ke Pénal azala misala mabe Pénal aza grand sorcier Pénal ndaza wana soki ke Pénal asubaka frère Mike za ma musu ya Pénal na lobarte papa batu a motema mabeta a motema malamu biso fama Pénal to yebi Pénal ndaza na subaka et frère Mike a yebi Pénal atikala ko boya frère Mike te frère Mike mutaboya Pénal Pénal mutabimisa ba photo ba beta e bonga bomba viol avandi na plateau na mwa mulopo alobi nde Mike anyokola na kindumba Mike malgré tozwa ba preuve te mais abomba siko ke Mike a violaka e asibimisa Mike atanda Mike na mutalaka penza loka munganja bakati ba pota ndambu ba sopele pilipili ya basil Pénal aza mitoman Pénal aleki aniki Pénal amuyibi afa aza o eleki ba frapper nde Pénal aza moyibi makasi aza pena mitoman lukuta onde serpent wana wa kosara Eve za ba viola il paraît ba viola na ndako na bango mo pa ya na mo amila bilo wazolo ba c'est là pe ba source information ba viola pe Pénal te Pénal abima ande na ya na e po ya na ya za osala bakanga ya na ye ya na eliko na ye Pénal ya na za na kuti mais Pénal a qui conscient c'est-à-dire Pénal abande ko ndima basala yango na ya na ye parce que soya aza ko linga ta ngaganga po ya na ba kutaki aza na drink donc Pénal aza na ye Pénal abeba kala Yoka kolela ya Belgique. Salut Rosa, tu vas bien? Je vois déjà que ça va pas bien. Je ne sais pas comment te demander si ça va ou ça va pas, mais elle est en train de venir. Je pense qu'elle pourra être là au début de cette semaine. Elle pourra être là. Donc, je ne sais pas trop la justifier ou soit dire quoi que ce soit, mais c'est longtemps Aya. Hein? Je suis sûre que Aya en 20 et puis Aya a causé un tesson que non. Assis la nana binou quoi. Donc je suis en train de travailler, je suis en train de maquiller. Un week-end est un peu compliqué pour nous, même hier là. J'ai vu tes appels mais je pouvais pas. J'ai vu tes appels en retard quoi. Donc je suis en train de maquiller, mais je vais prendre le temps de lire tes messages juste après. Mais c'est qu'à moi ton akomana nous donc akomana début de semaine ou isobanda. Assure qu'il y a aussi la nana yo. Peut-être à moi, on peut se faire explication, on ira plus son balamon. Toujours baloubat. Pourquoi nini balouba boa bonko? Yo kasko ah yo bi Mike avela Pénal. Vanessa Pénal exemple azopesa ma cousine là j'aime bien au Mike a bizarre papa Mike a quoi bizarre jamais na Vanessa ye papa la bango wutaka mboka papa na Pénal ntonga wuti mboka akomina kana ndaku ya cousine na biso o azotanga j'aime bien na Vanessa akomina na ndaku cousine na biso wana esika papa na Pénal bakutana kana nana mama na Pénal
so ale so atie temba mekika koleka na live so ayoki eloko ebima me koleka na live alo bake mama lokuta na toko na ko sapena adresse alo pango ati lelo ba mama na biso ba na adresse alo pango ba vanda na. Bon, problème moko eza côté artiste na biso Fior Egola. Ya mona ilo wa ninga lo ba ka ibi na ngata kitisi nana. Oh, question wana ekitisi kande faire. OK. A mérité question wana te. Fallait ba tourner pe kobota rebo. Pour apparemment ba commissaire porte-parole là bas c'est ba musicien. Et là quoi na ba meka on héritier te. Bon, moni question wana. On meka on héritier te. Pour hériter d'azana so ba tuna ke question nana ketchup anga pe sa réponse à kitoko anga pe sa réponse moya bien o elinga ebenda ba polémique a buzobo ebendité parce que azaki libre ya olobana e obenga na plateau na opol solola pona makamu na nga na orchestre na nga et non vie privée ya ba musicien mususu et non ba vie ya ba musicien c'est clair. Apparemment papa va perdre qui des émissions. A perdre des émissions ba yaki codé ya ki de chungoli misanga pe no moni ba fanatique na mona ale plus zo ba ya ba fanatique nyonso boli misanga mais aka vérité na mona ba fanatique a fait. Yo ko sarate émission za na pe vérité. Na mona nga ba ba zoba. Banda kala na zala kuna na mona ba ba zala ka au sujet. Donc ba fanatique mo ya tina te. Net itresi ba PC suspension. Pourquoi? Ceux qui attachés de presse, hein, chargés à médias. Ce qui a ça qui est erreur. Attends un conducteur et émission T. Bongo yo a wana maele te ya se défendre. Soit bureau eza zinga zinga. Non s'il te plaît pas bureau parce que na minute wana artiste mtozo wa micro. Artiste. Akoko se défendre te na question ndenge wana pinda amitala ke nga. Na faire Egola. Papa Hervé. Mais place wana ceux qui artiste nga mata plateau, ils aura place ils aura likambuya. Attaché de presse. Yazela attaché de presse ça va matin. Te azela te tika. Oti ko bamba tresi mabanga ko. Bango ye mo artiste avant na plateau. Akoko longolelo ko ana te. Bo bango pe tresi na poto ferré. Ah, tresi azala na poto te tresi et les azala Tresi et les azala O confond na tresi. OK. Ngana to sara briefing. Vrai ou faux? Vrai, tout na ngako ba question no tout na ngai. Et o ko tout na ngai. Ngako tout na yo pe na yo biso pone ko kotanga na carré ote. Basaki briefing na bosolo na politique te. To ayoka complexe ya bosolo na politique pa ya ba politicien pour cause à la paix. Apparemment pe TV sur YouTube. Yoka pour attaque conducteur ils allaient été. Pobi mona ratina yamba pena ba pasteur na ba tebela mona ba sara comme yamba ko kotanga na politique. Bomingi noté. Ba commande ko to lo ba non sara. Sara na pe so émission mais ko kotanga na polémique te. Siko bongo artiste munene waza professionnel. Akolo bango te. Bon tu va pesa te si les suspension ni. Question mon ka tout na ngona ba 3 triangles. Oh ba bi ofanda na makangu na ba tere bo makangu na ngate. Ozomona mwa muke azozongisa Israël. Israël a dit non, na lingala babenga ngo makangu, abiso babenga ngo makangu, je préfère pas obenga rebo makangu. C'est comme ça. Oh, ndengo botaki, ndengo boti boye, premeditaki ango to ezalaki erreur. Yoka question, ndengo boti boye, o premeditaki ango to ezalaki erreur. Alobi mwana nanga akoki kozala erreur te. Na premeditaki ango pe te. Voilà un homme. Tala mayela inosbi. Politique so na fongami makasi ya. Parfois na faire ba ki la malade. Balingana ba vérité te. Balinga vérité te ko inoslo ba bureau peka ya inosbi mtezo répondre na place ya inosbi. Jamais. Nenga vande wana ba otinde ba réponse na WhatsApp. Parce que na place wana ba question inosbi azwa ki ba question moko. Et Nathalie émission a chargé qui est. A chargé inosbi. Vraiment Israël Mutombo félicitations ça me stane kitoko. Je crois. Tala sangwa za. Il y a qui peut lombongo. Lombongo li abi na yebi reboté. Ah. Na yebi reboté. Monde li a qui est. Il y a c'est-à-dire que tant on a émission, il y a rappelé la morale au émission. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas,
takes us. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, Nasara la TV. Vous avez un contrat. Merci à vous. Bienvenue sur Sarato la TV, chaîne d'actualité, chaîne de CP Sarabino. Merci d'avoir abonné à notre Boza et Belé. Il y a une émission Vérité présentée par Paul Moukendi. Merci pour la confiance et fidélité. Pour Pesabiso, Boza la Karana. Vidéo tant que Kotaka, Bozo s'abonner, Bozo partager, Bozo liker vidéo. Et ça la vraiment Kitoko. Il y a un ngaïpe na tombe libinoka. Merci. Bon début de la semaine. Et na baignon sur Barolanda Biso. Tongo est là, mon peu pourquoi il est là, mon top midi est là, à partir de la place où il y a la vidéo. Voilà, émission Vérité, il y a un lelo, Nazaline et Sengo. Il y a un bino mutumoko, azali spécial pour na bino, na pour na ngai lelo, na plateau na biso, et sali moi mikolo ebele, vraiment, to zalaka na yete mel lelo, to zali bongo na ye na plateau, to mega ko betana no lisolo par rapport à actualité. Par rapport à Oyo et Kolika na kati ya réseaux sociaux. Bande ko na ngambu ya musique to ko beta bongo lisolo ya faire gola Oyo bayambaki bongo na émission et pas Tata Sango quelque chose à la yiga moko o esali impact na émission na est-ce que oyebi nana bafana faire gola lobi ayebi eti to ko découvrir en kaka na kati ya émission yo na oyebi sabino lisusu bon kaka toujours na ngambu ya musique to mona bongo bitumbezo leka entre Fabregas na héritier Wata bandeko Fabregas paye bayambaki une émission et lo resala ingaka moi passé Fabregas alobi batika héritier lobelaye azali frère naye parce que Fabregas azali lokola Jésus biso te lobelaka Jésus est-ce que Jésus qui para biso bon mais on comprendre tous à la batte na bino bato bota la biso to ko so lango elongo kaka na invité na biso to bozani te likambu ya mupenya mwana moyiba moko oyo akosala bosoto na ndenge ya baluba nyonso baluba bo comprendre c'est-à-dire que ndeko na biso pengel basangisela mbongo ke non azokende goma kende kotala banyo na biso goma zokangeza akenda goma tie azokaka mbongo to ko découvrir en émission oyo ya bandeko bozala wana tozali bongo lisusu na deuxième libala ya mutu na Nzambe pasteur de Miles bande oyo komi li feloto e komi ni basali na Nzambe o juste bon bosala biso nini pasteur de Miles abali deuxième libala bandeko vraiment analyse na biso ezali na mo makambo mo ebele to ko bosa na te ko lobela pe likambo ya ndeko mwasi oyo ba mutakalize bongo na kombo ya Anita na artiste comme Benita na artiste comédien de on a biso ya mwasi ya mobali ya Rais bandeko likambo on dirait zokoma trop mesana nango
olalo la muki va mutakaliser comédien moi olalo la muki va mutakaliser ndeko mombo mais moi c'est pas mutakaliser un artiste comédien azali bongo femme mariée donc découvrir elongo na invité na biso bon comprendre ça bon m'inviter pour que mon ayega mbala moko voilà je dis encore merci bon délivre bon c'est qui va azali bongo sur la caméra merci pour la présence ya docteur Patrick et merci na notre papa Diego Milito merci pour na maman Sylvie baye na motema ya papa Guy baye na le concerteur de la SAP italien merci na bino so bandeko boko landa biso na tango oyo merci na maître VK Diebo esprit libre autotombe avocat de Barbas voilà bon délivre bon c'est que ceux qui ont même langage nangai fungolanga déjà bandeko ba mona invité na biso vraiment lelo nazali bongo na moto na succès bakisela ye madia bon retour na Saratola TV. Mon invité. Ah, Pauline, Alélie, ma belle. Alélie. Plateau, Bankainga, ma belle. Vraiment. Alélie, Nathalie, analyse. Nathalie Moupenya. Ah, Alélie, la bien, Paula raté, matière. Vraiment. Donc voilà, merci beaucoup. Nous, Yambinga, les sous, on a CP les sous, vraiment. Merci. Pour Zala. Et le monde a un plateau na biso ya kitoko boye autrement ni bande rebelle ba komi ko sa cotisation bon banane te bon comprendre plateau zangi na ça agité vraiment et puis bandoto nga la loti libana mboka Paulin imagine ndoto na Dubai tala niveau avou na bandoto nga na loti mais non peut se exclusivité non c'était Paulin on peut se condamner. Donc voilà, merci beaucoup vraiment. Na batunions tout ba soutenir ngai ba sponsor nanga, ba fidèle sponsor nga benga ba fidèle sponsor. J Magique Adassa, Majabu Gospel et puis Azir. J Magique Adassa, Maman Esther, azalaki na ba azaki sous na stock té. Alors je crois semaine oyo ako lancer ba stock na e livraison et kozonga comme d'habitude ningi ezalaki po bato ebele baobenga Mama Sarah mais livraison banda tout ça là ba commande en tout cas sans vous mentir stock ezalaki susté mais semaine oyo tozo banda ba stock nyonso ekozala dispo pour na bino donc voilà merci beaucoup na maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, joyeux anniversaire encore une fois. Tous et la fête, tu pété na hôtel du Fleuve. Ah bon? Oui, dans ma belle. Donc, le dimanche, dans la équipe, on a papa Diego. Tu viens là, papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Le roi de Kinshasa, ouais, Azawa. Le prince de Dubaï. Bon séjour, le prince de Dubaï. Le roi de Kinshasa. Ah, le roi de Kinshasa. Ouais, na Dubaï, ça Batou na ebisio somo kangane nazalaki le prince de Dubaï na Kinshasa menga nazalaki te anniversaire to préparer anniversaire to préparer anniversaire nga nazwaki appel à Nzambe appel à Jésus brise que na le roi de Kinshasa ona na mabele solo mais mère ebisinga tenga uti Dubaï nazalaki na mère ebisinga teke yo ya koto pour via uti ba côté ya ba Bumbashi ba utosa ba mamna bonga musala alors na eba été que na fouté na Kinshasa surprise le roi de Kinshasa le prince de Dubaï na kimba monter du fait na papa Diego tu peux battre de pour na tozaki na ba vidéo doyen ya Charlie toi na batebele taka le roi tima ko na Kinshasa bana nyos tu na sama ko la papa wana parce que to célébrer anniversaire à peine ikoleka na lenini ya ba roi to ya ba prince pour découvrir yango nana ba vidéo na ngai na ochango na chaîne tout ça là et bien côté na les minsoto les minsoto kaka afuka continuer na mabanga kana les mina wanzoto mais continuer na mabanga kasa obebe semission tena bebe semission te motivation ça motivation ça là OK donc voilà merci beaucoup nae merci beaucoup Lissus na Maman Madolelo na Germanie motema ya papa Samuel babi Germanie na okende oya sika ngana oke Germanie tena tunika oya sika babengi singa vacances babitoke na papa Diego tout ça na soka inse Germanie Maman Madolelo motema ya papa Samuel na Germanie boss ngana za responsable continue ka ko boire ngana za lobby kaka
mabe continue na koboka olenga aza responsable nabwaka baresponsable c'est ça et puis nabwaka batapa apamba te ozo comprendre bambote ebele na ser nanga katika pesa babi soko olingi service traiteur ya kafu ya baresponsable ya rapidité ya kitoko lie mpenza biloko osantike na lie mpenza kitoko katika pesa muliesi bana nabosani te Nadine Ndruzi mwana poto bambote na oyo yango wana bambote lisusu na Bernola Ndruzi mère de triple ana vacances na Dubai mwana poto boss bambote na osenti répertoire nasanti ekoti Dubai te Dubai osentire bo bino bozela voyage bozwa kibomango bon retour. Donc voilà, merci beaucoup vraiment. Merci sous na groupe WhatsApp nanga, batunyo sous vraiment oyo basoutenir nanga de près ou de loin le rôle ba Sol Mbemba, ba Clara Fikao, ba Debo Bouchab, ba Sarah Abouele, Ebezer Kanou, président bébé, papa Edi MK, maman Nathalie, Pamela Kabeawetu, Dalia Onyema, Edwige Kalala, Baza Ebele, Rose Bonga, Célia Kikela, Ozia Massamba, Makiala Kumba. Baza Ebele, hein? Baza Ebele, Maman 4R, Nana Bafana, Nani Souna Bossani. Baza vraiment tellement Ebele, Bidonion surtout au Bolinganga, Bosutenara, vraiment chaîne. Nzambe Nalola A, Kanisela Bino, et puis à Pambola Bino, Petit Soussou. Et Nabosani PT, assistance à Dr Patrick. Merci Penae, merci na frère Joël. Merci na papa Diego Milito, merci na Paulin parce que tika chaîne kinyate ou la force na yo na sima mkongo nango banayi toujours ko bosser, merci pe na bon délivre bon seke. Donc voilà, je crois merci pe na batunyo to ba tala biso sans oublier Tata Po Efapekato, ma grande sœur. Bambote na yango wana, bambote pe na. Tanga kombo Tata Po na kanisi maman na zip maman question na ye. C'est l'autre tout nango. Bambote pe na ba parents millionnaires. Ba parents millionnaires, ba puis moi na millionnaire. Tika ba déjà bo comprendre ba parents. Na tikela ko vraiment tamulai. Moi na millionnaire, ada millionnaire. Ba parents millionnaires. Moi na boss ça boss. Ah OK. Moi artiste ça artiste. Voilà, bon comprendre hein. Je dis un grand merci à notre sponsor Madiabou Gospel na Azir crème de beauté pour na kaka ba papa. Vraiment, j'espère qu'il. Voilà, singo comme na moi ça poto ke ba na olota bandoto hein. C'est poto. Non, na pe mna ya mbiote yo buto ya mbinga bon. Na loti bandoto penza ya bien te. Merci non. Et pe bandoto ko kanisa te ya kaya batati na komo mona na ya batakati. Na yanga. Na ya batakati nazo mona. Zo arrivé na ndoto na ko ya lo lingi nini? Merci maman. Na mona ka moniere mo etelemi. Au moment émission. Merci na Fallon depuis Londres. Moi c'est Mwindu, moi c'est Choco. Merci na yo. Bote na bino sa nirbo la biso. Voilà, émission na bino bolinga mingi. Nani? Tengo na bika Fallon depuis Londres. Que na pesi pe bote te. Kasi Fallon ba peso mbote. Moi c'est Mwindu, Choco frappant. Choco frappant. Maman londonienne. Merci. Voilà, merci Nabaniro Bolanda. Pour les moyens que docteur ça la carrière pas est-ce que vous êtes conscient? Voilà, merci Nabaniro Bolanda. Présenté par Paul Mukendi moi la souka ba Mukendi. Bon comprendre que émission banina ambiance. Tina souka na ngwa ambiance ko zalaka toujours. Pour les bobondela nga po ba pianga visa Germanie. Tika papa Samuel a mystique ya elobaka. Siko oyo to dédié une mission mabanga tout ça. To bandika. Si to bande émission. Na sala bambanga kala. OK. Voilà. To ça lelo na plateau. Voilà, merci Nabino so bandiko pour la émission. Maman Sarah, j'espère que Mikolo Belé na lingi pesa vraiment to pendant na makambo pesa ya bon pays. Parce que tozanga ki yo vraiment na plateau mais tozo récupérer ta mwandam. Ndeko na biso penyel tangu ba kabwana kina mai kalambai
ayelaka biso bahistoire moko mwa ebele non babeta ngai eloko esalaki na wana ezalaki baargument na ye oyo apusa mpo asenga divorce bomba mopenya tia musique liboso nga yebi pourkui na bandi bongo tikanga na kimine nazokende plateau eza yanga mopenya nayebi te onga protege ye te okoma protege mopenya dossier napeza te nga na tosali rétro tosali rétro ndo na biso mopenya yeli biso deuxième dossier oyo ezalaka soki mutu mwana mwasi nyonso soki akutani na ka wana ezalaka vraiment na pasi na mawa kolobaki Pasteur Mike aviola ye yango wana esalaki abala ye d'après yo en tant que mwasi akosi parce que ngai déjà kotala bafoto nyonso ya Peniel na mobali na ye bakanga bafoto moko ezolakisa amour ezalaki amour vrai kota mwasi mpe kota mobali oyo aviola yo ata bali yo ozala na ene na ye olakise bolingo Peniel aza olakisa Mike te meme na bafoto meme na kotambola na bango na bavideo na bango azalaki amoureuse ya Mike makambo ya viol wana eyeka Peniel mutu abimisa bafoto babeta ye ebonga bomba viol avandi na plateau na mwa mulopo alobi nde Mike anyokola ye na kindumba Mike malgré tozwa bapreuve te mais abomba sikoyo ke Mike aviolaka ye anga bomba te anga protege Mike te parce que abimisa Mike atanda Mike na motalaka mpenza loka monganja bakati ye bapota ndambu basopele pilipili ya basindoki ekausi ebendisi ye nyonso alende sikoyo aya kobomba makamba ya viol Peniel aza mythomane Peniel aleki ya niki Peniel a moyibi afako aza oyo eleki bafrapper nde Peniel aza moyibi makasi aza pena mythomane lukuta ondie serpent wana oyo akosaka Eve eza ye akosaka Eve to aza nayebi te amamba bible te nayebi te bino motia biso ka réponse problème akosaki ada akosaka Eve ada kaka tete bon bino bopolela biso kuna sopi yo donc bolinga nde boye Peniel alokuta Peniel Mike atikala oviole te Peniel baviola ye il paraît baviola ye na ndako na bango moko pa ya na ye mo amela biloko azoloba sela mpe basource information baviola mpe Peniel te Peniel abimaka nde na ya na ye po ya na ye aza kosala bakanga ya na ye na ye ya na ye likolo na ye Peniel ya na ye azali na kuti mais Peniel aki conscient c'est-à-dire Peniel abandaki kondima basala yango na ya na ye parce que soki aza kolinga te nga aganga po ya na ye bakutaki azali na drink donc Peniel aza na ye impudique koto alobaki Pasteur Mike abala ye vierge nzoka déjà Pasteur Mike ayozone pave Peniel abeba kala Peniel moyibi na bamagasin bakangaka ye baafisha ye Peniel amwasi te Mike nda ayebaka te azwa kado no na mbala po alobi bakutanaka une fois deuxième fois et puis Peniel alinga ye Mike alinga ye talinga nde cousine na bango azovanda pa bapeniel mama bapeniel atravaille cop loka moyoka Mike alamba aza star mama atravaille cop Mike alinga bala grâce ala travaille cop anyati baplan wana eleki pa mopenya tala mofi ya mopenya ye mo pamela blo azolo mopenya mopenya bato basangiselaki mbongo mpona kokende Goma mais il paraît mbongo wana azwa akenda Goma te azwaka mobali moko ivoirien bakendaka soki wapi wana d'après yo mwasi ozwi mbongo mo boye obeti bato bamatolo to nayebi te bokosi bato ne toza na fondation Sara to la boye bopesa mbongo tokosala boye ale nzoko okende Goma te alebuki place anyati Mexique Peniel akenda Goma na mbongo te mbongo nyonso to babimisela ye $23,000 na GoFundMe mbongo wana etikalaka na États-Unis ake Goma maboko na makola komi na Goma mpona koprouve bato oyo batiaka mbongo na GoFundMe ake kodefa mbongo na kompani moko ya Fakam na Goma moto asala papier na ye adefisa ye mbongo wana $8,200 papa Ronsard na $8,200 wana zwi nda ye kosala badon oyo tomonaki wana mpo bato batielaki mbongo ebele basala nini
bandimela ye. Or kota papa Ronsard akosi papa Ronsard ke mbongo bablokaki yango mpona bamakambo na bango ya kolandela bapassion alimentaire. Soki azonga États-Unis aotindela papa wana mbongo na ye yaya penyela azonga États-Unis boye ayamba papa na su na telefone teka après Jésus ayamba papa na su na telefone bon moni rétro tala rétro kitoko nango moni elenge ya rétro ayamba papa na su na telefone te sikoyo ndenge bakenda kodefa bambongo wana penyela azalaki na sere na ndeko na ye ya mokonfi ya Belbiche aza cousine na ye Belbiche wana loka azalaka témoin ya makambo mbongo wana délivre osala effort otielanga contrat oyo basignaki acte ya reconnaissance mopeni asignaki ntango azalaka kodefa mbongo et puis à part ça sœur na ye wana cousine na ye bazalaka na ye Belbiche ntango papa Ronsard akoma obenga mopeni oyo yamba te akiteli sikoyo Belbiche yoka sikoyo Belbiche yoka kolela ya Belbiche aleli kaka na lingala aleli na chiluba te. Salut Ronsard, tu vas bien? Je vois déjà que ça va pas bien. Je ne sais pas comment te demander si ça va ou ça va pas, mais elle est en train de venir. Je pense qu'elle pourra être là au début de cette semaine. Elle pourra être là. Donc, je ne sais pas trop la justifier ou soit dire quoi que ce soit, mais c'est longtemps Aya. Hein? Je suis sûre que Aoya en 20 et puis Aoya a causé un tesson que non, assis la nana binon quoi. Donc je suis en train de travailler, je suis en train de maquiller. Un week-end est un peu compliqué pour nous, même hier là. J'ai vu tes appels mais je pouvais pas. J'ai vu tes appels en retard quoi. Donc je suis en train de maquiller, mais je vais prendre le temps de lire tes messages juste après. Mais c'est qu'à moi ton akomana nous donc akomana début de semaine nous les obanda na sûr qu'il y a aussi la nana yo on a peigné peut-être à moi ndingo peut sur explication on ira pe son bala moko. Salut Rosa, tu vas bien? J'ai lu tes messages, j'ai vu l'acte de reconnaissance que tu m'as envoyé hier. J'ai écouté ton voice que tu as envoyé à Péniel. Je sais que c'est compliqué là, tu as des gens derrière toi qui te demandent l'argent, et tout, et ton argent qui est retenu. Je comprends tout ça parce que en tout cas je sais me mettre à ta place. Ce que je peux te dire, c'est que la minute où tout ça est sur le niveau, il y a une explication. J'essaie de faire de mon mieux pour savoir pourquoi c'est silence, pourquoi tout ça. Péniel, elle ne sait pas te donner d'explication. C'est ce que moi je comprends, tu vois. La minute où si elle est silencieuse, c'est pas parce que avec sa mauvaise foi. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'elle ne veut plus te donner des explications. Elle a l'impression qu'à répondre pour l'amour, donc, si tu peux encore un peu patienter. Je sais que tu as beaucoup patienté. Vraiment, je le sais. Parce que on a vu Valicambo depuis Bandi, quoi, tu vois. Je sais. Mais patienter, ils se sont gués. Si être à Kinshasa ne t'arrange pas, moi je te dis que mec, où que tu sois à Goma, que tu sois à Kinshasa, que tu sois où que tu sois, tu auras ton argent. Je te rassure que tu auras ton argent. Elle n'est pas en train de venir pour rien, elle est en train de venir pour un deal qui va apporter de l'argent. Donc Péniel, Azoya Kinshasa pour un deal. Deal wana nde koteka o bakoteka e papa stapétage pour azwa mbongo afuta mbongo kuna oki Péniel ya mopenya ndeko na ngai habité leki na ngai bon na bakabe bango ba age na bango ya ngunda ndeko mwasi réponse nyonso ça ovuka mbongo ya akasangisa siko mbongo abata Goma Italie yango ivoirien tant mbongo esili ivoirien paki
zelo yo ka cuisine na peni zela na bae ko bae te pona ko bae te toujours baluba pona nini baluba boa bonko zelo yo ka via cuisine via peni ya mo peni niki muluba pate ko na problème tiko sa sambla na muswahili bande ko na na yo pa muswahili koma mukendio yo kasiko ah yo bi maike avula peni o ndi kwa peni ye Vanessa Penel exemple azopesa ma cousine là j'aime bien oh Mike a bizarre papa Mike a quoi bizarre jamais na Vanessa ye papa la bango wutaka mboka papa na Penel ntango wuti mboka akomena kana ndaku ya cousine na biso o azotanga j'aime bien na Vanessa akomena na ndaku cousine na biso wana esika papa na Penel bakutana kana nana mama na Penel so ale so atiete ma mekika koleka na live so tayoki eloko ebina me koleka na live ale bake mama lokuta na toko na ko sapena adresse lo pango ati lelo ba mama na biso ba na adresse lo pango ba vanda na et le Penel na rien internet ça fond la mbanga na eloba il muta DVG ya na ye ba parents na ye ba yebi eloko wana muta DVG Penel za ya na ye ba yebi yango baluba les États-Unis pas Penel na ngo lingai ni na Amérique na ba sala ka lisusu te na baluba so famille to kamora to moni frère Mike o bala Penel to mona kango bilaka ni mabe baluba sila na papa Mike so bala to mona to lo bala ezele o mobo eleki la biso men. Voilà, merci. Magombe, bonsoir. Magombe, Nambi, oui. Naza cousine à Penel. Namo penata olo ba makamba Penel. Olo ba ngo bien te mama Gombe. Nalobi boy mama. Penel, tango oganga na internet. Ke muta déjà frère Mike. Frère Mike a déjà Penel te. Frère Mike a tikala ko déjà Penel te. Parce que ba muta déjà Penel. Penel est grand frère de Bosso. Ou assez trop kagawana. Grand frère Penel y est Bosso. A coup ta grand frère de Bosso et Penel du Cola Penel. Pourquoi Cola de sa frère Mike, Babé ou ce qui frère Mike qui m'a dû virger, a dévirgé pardon. Penel y est combien de mibal y a codis dans les États-Unis. Biso toi baluba. Yeah, le bagage a visité là-bas. Mais Penel, à côté de ça, Mibal, les parents Penel, Bakanga Penel, à plusieurs fois, Mibal, na chambre à Penel, Nanda, il y a pas de naïe. Penel, Dazawana, la tola. Atira quoi na TV, à ça, la macam, lokola yende mutu, à Zasuki, Nini, non, Penel, à ça, et l'autre côté. Atira fille à frère Mike qui calme, frère Mike qui Dazawana. Bazoum Sela est parti dans mon dortinaï. Alors, Bazoum c'est d'ailleurs frère Mike qui dortinaï. Surtout déjà, mon Bazoum Sela dortinaï. Il va les aller sous-souter. Est-ce que Penel a la mise à la mabe? Penel a une grande sorcière. Penel Dazawana. Celui qui est Penel a Soubaka. Frère Mike est un monsieur à Penel à l'Obarté. Papa Batou. A monté ma bête, a monté à madame Bissou Fana Penel to Ebi. Penel Dazawana Soubaka. Et frère Mike a bien. Penel a dit que le frère Mike était frère Mike qui t'a boya Penel. Et ça m'a camé, frère Mike qui t'a donné à Yebi, ça m'a camé. Oya lobate biso famille to Yebi. Donc, na suki wana. Dossier Zali. Oyo nani cousine à Penel. Oyo frère Mike a bala. Te, oh mon cousine mususu. Même maman na bango baza contre Penel, pas au poste. Te anyata ide maman bango. Kasa nyati maman bango pour maman bango bimisi vérité. Merci Nabilo Mandeko Bokolanda émission via Boni bandeko na bina basi ya baluba baza bandoki baza babisuba. Ah, dodo kono pardon. On continue la émission. Tika mukole kola nyate kolo na bango yemoko. Ole to komo sanga to tuka boy. O mona baluba tuna commentaire bakiri. Bande boya bocha kids bobo sana bo. Bon. Donc encourage à mabeti et to la tsaka mabe kazaka ti. Soki mabe za to ba mabe. Soki bola muza to ba bola. Nga mulu ba so sali kitoko na ba mulu bo sali kitoko. Lo nga na mulu ba ezate yo sala mama benga na zo appuyer poser mulu ba. Non, nga za tribal ti. Na rappel mutu mo ba sentiment te que non poser ndeko na nga poser to za tribu mona yo après na sala kaka po
on a oloba so ma besoin na oloba so bola mo na oloba voilà. J'espère que tout conclut penza na dossier o ya Peniel na sentir déjà mon pépeza o eza on dirait ngana mon on dirait ndeko wana za ndeko ya o frère Mike ngaki ya bala moi zuwa wana na moi pasi wana ya ndeko abono bango arata libale pasta so ba moni mutu mo boye akomi sikoyo ko babeta bosinzo mama Peniel mama Peniel mo fe babaza abita papa Peniel bosinzo ya lia famille tina mama singa il faut payer docteur Patrick à son temps famille mon c'est la délivrance famille Mosinzo mais papa ta pasta ah papa ta pasta ah problème on a pasta obikelo mon boye ceux qui au sambela vraiment c'est la kana osambe kolanda ko kina église pour la pasteur te ko sala fana ma pasteur te pour tellement bana ma pasteur ba sala tellement ma pasteur ba sala vraiment ils ont vraiment moi passe voilà. Merci ezali juste kaka moi rétro na makambo ya Peniel parce que natika la ko le bilango na muto na société lokola ezali bongo émission ya liboso depuis Dubaï et on a sala ki moi to récupérer yango to meka ko beta moi lisolo voilà muto na succès j'espère que on a mis émission faire et voilà natalaki comment on a batuni artiste moi si ya collègue naie sango tuna question na sango la vraiment clair. Est-ce que Oyibi nana bafana? C'est otala est-ce que otala qui anniversaire ya nana bafana? Allez, est-ce que penza? Tout tika nan penza ranking, tout tika nan ba bois de fer basala ka bango mibale, ba frère. Nana bafana fala embela ka etongo pourquoi? Nana bafana yebani. Bon, problème moko eza côté artiste na biso sur ego là. Ya mona ile wa ninga lobeka ibi na ta kitisi nana. Or question wana ekitisi kande faire. OK. A mérité question na te. Fallait ba tourner pe kobota rebo. Pour apparemment ba commissaire porte-parole là bas ba musicien. Et là quoi na ba meka on héritier te. Bon, moni question wana. On meka on héritier te. Pour hériter d'azana so ba tuna ke question nana ketchup. Anga pe sa réponse à kitoko. Anga pe sa réponse moi ya bien. Oye linga ebenda ba polémique abuzobo ebendité parce que azaki libre ya oloba na e obenga na plateau na opol solo la pona makamu na nga na orchestre na nga et non vie privée ya ba musicien mususu et non ba vie ya ba musicien mususu. C'était clair à répondre. Apparemment papa va perdre qui déjà l'émission. A perdre tes émissions ba yaki codé ya ki de chuba fali. Oui, ayaki chuba fali. A chuba ngo sko faux et sopi. Parce que émission nyonso oya sali aleki sortie médiatique na ezaki falo de la musique na ya spécial oui. Ce que esanga bato bakangi ni na mituto kangi ka des questions makamba fali na nana ce que nyonso lobela ki dynastie ekoti bato te ou soit ayebeke émission oya uta osala dernièrement lobela dynastie ça qui beste fa kota nana na fali po bese ya to kota na ba page bon to kati pe to koti na ba page dynastie leki inaperçu. Fallait juste fixer les sous. C'est la honte. Fallait olingater à ça l'émission mon boé pour ole balobela sur yé balobela sur mutu adversaire nae non. Est-ce que zaki maman ba tourner même ba question que oh on a fallu bosser la featuring et à moment matin non côté question ne ko ya parce que ba ba musicien ata Fabrigas so ba tourner que question na anga longo na bien propre. Yesko selon ya mona que soit le ba ebi nana te amoni net ka chuli fali. Or et bamlié parce que nana za musical na te nana za moi c'est musicien. Faire aza artiste. Jamais ba ko tu na faire nana ndeni. Elle ro kiti faire. Oh donc mutu na niveau faire ba tu ni nana ba tu ne pere. Elle ro la ngana tu no moi c'est ya chroniqueur mo. Sango bosani. Tu na pere. Ba ko tu nango. Te robota reba ko yeba parce que reba na la belle. Kasi faka tu nango pété ya sa comme porte-parole te ya basa ba musicien. C'est un sens tel ngo ya mbinga obando tu nanga mwasi ya vie nanga botalatala. Nandeni. Joyeux anniversaire à Julien Botalatala. Joyeux anniversaire na EP. E ba inondeni e ba nandeni ni. Donc ngana tu no na yo journaliste apparemment ben singa mo wana na ba question te. Soy sangwa zena ba question te. Faire fala ki azungisi na nzela. Nana sara musique te.
adversaire na ye toyebi biso nyonso eza fali so atunaki eke otalaki anniversaire afali te tonga tocomprendre parce que tomoni ke sango alingaki ke Fer acu bafali mais sikoyo Fer aza musicien yo otuna ye mwasi ya musicien asalaki anniversaire donc niveau ya Fer eza niveau ya banana eza fali te donc Fer na succès na ye tokocompare na nana mais oui yango nde tokomocompare sikoyo te bakitisi artiste question na nge eza na bureau ya bata Fer est-ce que botanga to botanga te olobi batanga to batanga te baoyokanga te question botanga to botanga te po soki batanga conducteur ya émission ya bosolo na politique bozwaki te wana siko to condamné mbamo attaché de presse parce que wana eza mosala attaché de presse oui basuspendre Tracy eza mosala ya attaché de presse po avoir artiste amata plateau bolimbisanga pe nomoni bafanatique oyo namonaka le plus zoba ya bafanatique nyonso bolimbisanga meyaka vérité namona bafanatique te yo kosaka te émission eza na mpe vérité namona nanga bango bazoba banda kala nazalaka kuna namona bango bazalaka hors sujet donc bafanatique moko ya ntina te neti Tracy baopesa suspension pourquoi soki attaché de presse chargé ya média soki asalaki erreur atanga conducteur émission te bongo yo artiste wana mayele te ya se défendre soit bureau ezaki nzinga non s'il te plaît pas bureau parce que na minute wana artiste mtozwa micro artiste akoko se défendre te na question ndenge wana pinda amitala ke nga na faire egola papa Hervé mais place wana soki artiste ngamata plateau ezalaka place ezalaka likambo ya attaché de presse yazelaka attaché de presse asalisi ça va mata te azelaka te tika oti kobamba Tracy mabangako bango ye moko artiste avandaki na plateau akoko olongola eloko wana te bo bango mpe Tracy na poto Fer awa Tracy azalaka awa na poto te Tracy eleza azalaka awa Tracy eleza azalaka awa okonfondre na Tracy eleza azalaka awa Tracy atangaki conducteur te conducteur émission bon oyamba artiste nanga l'accent ba question préparée zani A B C D E voilà à part ça artiste payé moko avant matana plateau briefing ya la ngana to sara briefing vrai ou faux vrai tout na ngako ba question no tout na ngai et o ko tout na ngai ngakutu na tout na yo pe na yo biso pone ko kotanga na carré oté basaki briefing na bosolo na politique te to ayokai complexe ya bosolo na politique pa ya politicien po ikoza la pe apparemment pété vers YouTube yoka po ata conducteur ezala été po bosolo na politique akola sa conducteur matuni pe na ba question voilà comme tout bato bakotanga conducteur ba question en ezate mais libanda abimisi bilo makasi yo faut se défendre ngaso na ina clasher l'émission à moto c'est que ndé na olongo na ndako na okepe na bingande na kebo na kyo clasher so na poso clasher te na oya vana ba émission na wano papa kotuna mama amba batuté kotuna nga mutu boité ata ye moko artiste aloba na boso na politique te kotuna ngata makamba fali te vraiment ngana mona place fali oloba na baken jour ango fali apesanga opportunité na batutu basa na émission ken Gloyo Langi nani Cynthia Kapashi mais Miguenyema par exemple 5 personnes fallait oloba na dila sona deya je crois boy si bango ke batu na ngamba ba musicien te batu na ngamba kamba ba orchestre batuté so ya minga fo sola na ngamba kamba orchestre na ngamba siko atako loba bongo na sango na na bosolo zaki te Israël akolo bana tango teke nde na yebo na yo pouvoir dynastie kotuna ngama ngamba batute to mona ratina yamba pena ba pasteur na batebela mona ba sara comme yamba ko kotanga na polémique noté ba comédie ko to lo bano sara sara na peso émission mais ko kotanga na polémique te siko bongo artiste munene waza professionnel akolo bango te bon, tu vas pas s'attester les suspensions. Non, émission rabaissé artiste, tous à la claire.
ebimisi lora faire niveau na ye eza na onana donc non akomi na fali te c'est la honte eza soni donc émission il faut préparer émission koya émission kana lo yenge te inosbi Israël a sakani na cerveau inosbi na ba question hein mais inosbi a longoli yango propre question moko tu nango na ba trois triangles oh babi ofandaka na makangu na abi te rebo makangu na ngate ozomona mwa muke azozongisa Israël abi non na lingala babenga yango makangu abi so babenga yango makangu je préfère pas obenga rebo makangu c'est comme ça oh ndengo botaki ndengo boti boye premeditaki yango to ezalaki erreur yoka question ndengo boti boye o premeditaki yango to ezalaki erreur alobi mwana nanga akoki kozala erreur te na premeditaki yango pe te voilà un homme tala mayela inosbi politique so na fongami makasi a bafana faire babaki la maladie fongama tani émission bosso balingana ba vérité te balinga vérité te siko inosbi toloba bureau peka ya inosbi mtezo répondre na place ya inosbi nenga vande wana ba otinde ba réponse na WhatsApp aza mayele parce que na place wana ba question inosbi azwa ki ba question moko et Nathalie émission na charger qui a charger inosbi vraiment Israël Mutombo félicitations ça msane kitoko asa msane kitoko sozi politicien à l'observer biloba loba sozi musicien vraiment Kulutu soza maele te tobakelo ba fleur penza soza maele te asimbisi musicien touche kandi basali wana ndo monaka ba musicien mususu pe so ba journaliste ba maele te basimbisa bango pe touche mais yaza maele inosbi bravo félicitations encore une fois abi jamais bakobenga ribo makango jamais mwana koza l'erreur malgré prémédita qui grossesse wana te on offre nda question simple le quoi avec l'anniversaire à Nana Ketchup. Pourquoi pas recadrer journaliste que je suis là pour parler dynastie na orchestre nanga est-ce que yambinga pona ba vie pour ba mission monsieur so ya mona lora nga chuba fali o na ebi nana te obimba et sopimba moko. Voilà, merci de vous mais ici comme on bongoté vraiment d'après eux ceux qui sont en conseil au couple ça conseil exact ba orchestre fait ba ebi mi mais bayebi mingi oso monte eso même artiste na mingi même artiste na ngama kama ba mission na kota suster tosali analyse ka en pensant mais pona oyebisa bango artiste na bango ekitisi ba kantate ki achubi nana to achubi fali achubi motute ekitisi artiste parce que ba tout ba yebi nana Ketchup moi mobile na valoriser ya yemba et partout ayoki la question unité je crois ça les seuls moi si oyo artiste et musicien à 5e génération abini ça entier oui abini ça moi si na monde entier ya bomba moi si na yo ebelonga silia ah kombo silia avec les gens donc aka kombo donc fallait ayo que la moi si ne sonité na ba passer moi si na ba identité tout ba la tsa moi si na azala ka na yé a publier que pas yo la tisa moi si na non on appelle la tisa on a du nombre comme longo la kati na longo te na bino so wana to la tisa moi si na ya ayo que la moi si na sonité azala toujours na moi si na siko tant yo lo baki oyebi ete est-ce que choqué fallait est-ce que pour choquer na place azala les compteurs goûtent tomboler les sous et sopinde artiste et salima be makasi question sango ezolia batebele leki pe mama lombongo si je crois tala sango za leki pe lombongo ali abi na ebire boté na ebire boté onde lia qui est elia c'est-à-dire que tant on émission il y a rappel la morale au émission boye bitumba je me sens bête voilà lombongo ngabi mana ke azasin nzambe kuta ebirebo bonzo siko ba ange so ba ebirebo et là bête un peu sous mam national on a ebité mam national zo ngina ina diva ici on va na lola to bana na terre sota ensemble yo ba rebo la tisi bana na Kinshasa na ba fille ba lata bazokanga basuki ya rebo ilateli ya rebo nzembo ya rebo dans ce monde Colin intelligence na sagesse sont dans la pression parce que cause na ba conseiller au cause na o nani chargé à communication o chargé à média o nani au cause na bato wana tout mais yo mo so za sagité ata chargé à média bi surprise ko déconnecter ko sala bote so kutani na mutu lora Israël Mutombo obimizo ba cerveau zéro
vous comprenez. Donc voilà, na moi na ngelo ka lobate mais na émission na nga sepelité pour na ninga faire au sebel na honte c'est que côté de Rono Israël benza vraiment abomine de Rona biso te abomite za musala na ça ya sali ga boulot na a continuer sous ko bimisela biso ka bongo a continuer na musala na ye to tala pe ba ndeko sanga faya mbape fali faya mbape fali alinga pe ya alinga ga émission ba coopérateur na te alinga émission ba bato na bitana le bibo j'espère que bande ko fallait alinga na te émission na bo botangele kombo faire 3 fois alinga ko botangela ta kombo faire mbamonte alinga te asilika makasi ya alinga alinga te parce que afuti mbongo ti faire aleki kuna futi mbongo mais comment émission yo futeli mbongo au promouvoir moi si ya adversaire na yo au promouvoir moi si adversaire na on adversaire na on bango nde basali des émissions non ils en sens ils ont vraiment la sens merci merci moto na succès tozaka elongo wana tozaka toujours na makambo ya musique to mona yibongo pe Fabregas bayambaki yebongo na États-Unis bisika azali batuni makambo o ezoleka entre ye na héritier alobi ki batiki héritier alobela ye Jésus pe balobela ye aza frère na ye batika ya alobela ye Jésus pe balobela ye etalinga te Paulin niveau na ngana na niveau olobela héritier na ba Fabregas te so na lobeli faire pour faire aza icône faire na fali baba icône so na lobeli faire c'est important na lobela faire parce que aza star aza parmi ba musiciens au bossa la fierté ya Congo et surtout na rumba congolaise nga linga voix na so to lobeli fali parce que fali aza number 1 na bango il passe à la fierté ya mboka na biso ba de icône wana mibale c'est tout à fait normal na lobela bango mais ko kitanga te na ba niveau wana po te na lobela na bango kaki paka koko ya osala na te activant na ko lobela bango baza banani babeta kingongo la toni te ba pe ka ba musicien mais niveau na ngana ko lobela su bango te wana yo mo fo sa journaliste ko mo boya ko sala ba analyse pour na niveau na ko po na ba niveau zo mata na zo po na pe mais zo bo makop na bomi ko te on ko bo makop tango ko mo boya ko sala analyse eza musique eza actualité na boy parce que ba fanatique mususu omona otangi komba artiste na bango selon ye omo aloka yo za neloko ozwa pa artiste na bango artiste na bango ani ata na makambi te yango tika na lobela ngata faire na fali mais otu ko nyata ba fanatique affaire na ba bureau ma biloko ma bidea ko bango wana ndio so ba bangi te po ba okutu ya icône bangi bango te na ba oyo zo lobake bazata na niveau wana te bango ndesko bata ba niveau te wana ndo mona wana ye ba fanatique na bango baloba siko bata ba niveau te na zo linga na yeba na bango mibale wana eza Fabregas to héritier bon na yebi na ngate ngana lobino ka ba icône na biso o ngai na ko vandela na bisa ya benyeji ya ka fali na te na niye na nga mutu te na ninga faute pinza par respect na ningi na nga kisu ifo na vana na bimisa énergie na nga seke na olobela makambo bo itali fali to itali faire na sali mo analyse na nga en passant pona bango nyonso mbaye mutu ofutanga mbongo ati po ngam na loba ngam na tiksi ba journaliste ko pa aux amis kala ba musicien ngati tana loba na bango bi musicien moko ta ko bongisa via mutu awa botika ko rêver ko sa musala ba nyonso ba bima na ba orchestre ndo mo ba nyonso ba commencer ba chaîne ba commencer ba émission na bango librement donc so ina olobela des grands wana parce que baza ba icône et puis na hope bimisa ba énergie na nga pour ça moi analyse en passant seulement mais sinon bande on a besoin na pe basa msana bango bien Fabregas ni héritier mais nana pe na énergie au pesa na mwana na bango je suis désolé bino mo bolo ba commentaire asali bien to sali mabe énergie to za ba fanti bino mo bochaka na ba commentaire énergie si na bimselo msusa so énergie ozonga te ils ont raté ici zana bimselo mo bon mon énergie zo bima voilà avant to chiter na ma musique wana lelo oyo bina filé oyo bato ba villageois bazolo baza produit fabriqué ya Fabregas yende muto ko mini susu muto oyo azotungisa susu tani ngokitisinga isusu okitisinga so rabaissenga pena na niveau ya insensé lisusu de retour énergie pour la sauter page en question eza question
les actualités musicales. Est-ce que Pour surnommer Zuto Zenan. Ça veut dire Enan Bina Fila Fanine Nandako Nae. Il y a photocopie héritier. Mon héritier a Wenge. Ndeye alelo azana un complexé. Or héritier pas Zarasu ninga Zarana Wengete akoma na ko tracer chemin na akoma responsable. Yesko aza photocopie héritier a Wenge. Ya pardon héritier kutuye mo azasu na makamba Wengete. Alingala bana ko répondre muto azana na kala héritier makamba Wenge boni comprenez. Ah OCP. Voilà, merci Bandero pour la émission. J'espère que bon monde a que émission ça la température monde ya malamu pena ya mabeza na kati. O ya mabe boloba, o pe ya malamu boloba. Botia ba commentaire wana. Mali penza botia ba commentaire par rapport ya bon délivre pe kuna zone ya tabisoka ba air. Délivre bon limbi sanga muke ya, limbi sanga muke. Natana biloko moko ebi makanga ebele. Comment sera l'autre moni système de minéralisation et comment mata évolué et bien attend. C'est comme une promat. Et comme une promat, ouais. Le long il va publier femme mariée. Na artiste et comédien Raïs. Femme mariée Benita. Mais bande connaît a basi besoin encourager. Mukile comme na ona suka. Mukile comme na suka. Mutu mwasi ya libala babala officiellement azanda kumona mobile naye bakandi une infidélité na artiste et comédien mais batu ba ko courage yani et ça la mara déjà oh ya sikezate femme libre te mais femme mariée ya sikezate oh ata babimisi nyaso to kolinga yo kaka mukile comme na ona suka donc c'est-à-dire moi si alibala pe azali libre ya osala infidélité babimisi pe sex tap nae ya sikezate apparemment mibali ba nyonga biso moi si penza ba publier siko na ebite est-ce que mobali wana azana no ndenge nini na siko nga nazo mi comme place ya mobali wana siko pole na gocha ba énergie te ba énergie na gocha na mama mbongo pardon leka makamba ben sensi na lobila mingi te eba pasta on aussi ça go émission là oui poni maramu nyonso to loba is important parce que banda ben censé baza ko dominer basi o baza ba femme censée ben censé ba ebele na basi na mibali to ko changer bango kabila kuta kokati kanga ni président to ko changer bango c'est un personnaliste ko na Alexa R na nga tana nga nyonso to ebele bongo point pour nini na bebisa ba énergie na nga pona loba makambo bato ba changer te ba mi bimisa na ba mitakala na bango et bango banyana na pomba babilo mo asuka côté ba énergie bose ba énergie to ba ko gaspiller énergie tant parce que bombe l'énergie deuxième libala ya pasteur de ah tika azadi ana mwasi nanda koto abala mama yi Denis les Nathalie lobelo ngezo betela kaka ke mais mwasi pe azolinga ye mwasi pe azolinga na na tu siko nazo ya na vie privée ya mwasi wana na media vie ya mwasi wana alo kwa bandibo na tiki na Dubai epula loke Ethiopian mwasi ngo na ke ta elo mabao loke Ethiopian na préféré mama Tina ah yes ouais dale lo mobile betela kake alandi nini o Denis combo le chocho afingile la rabat so ba futi ba $200 aura par mois na YouTube oui ba futa ke $200 pour bosser la même mission parce que ba chaîne yo so ya mangana bisa okile comme na suka pone botika obenga e pasteur obenga e Denis obenga ya Denis ata ya Denis ya na biso ya na biso ya au moins nga peta comme rouge malgré ça noir a comme rouge petit rouge babimisi lié ba preuve mais nga kende ko bala et puis ça me dépasse au moins na bato ba côté na ba commentaire que ouais comme acharné mais est-ce que Denis c'est va cause la acharné mais combien de fois Denis ça finit ba pasteur ou ba divorce mais ya divorce na mama Tina te azarana mama Tina kenda obala mama Tina éviter azupe ali boma wana po mama Tina découvrir makam na réseaux sociaux et puis azoko sata Joanna
pasteur Denis yo foya ko expliquer biso nanu tant bakanga ka na ndolo makamni osalaka ezaka escroquerie ezaka ni aisa sono poto mona ka bima mais makamba kangela epenza banité apesa explication est-ce que yaza digne au banda kwa critiquer ba pasteur atika ko atika oh pasteur wana bana babasi mibale pasteur wana atika et puis lobi na landi azolo ba oh ngana malamu nanga pona lo ba vérité na tubelaka yo tubelité po ba bimisi ba photo yango ekondima atubelité est-ce que ce ko yaza digne au te apena ko telema na cher so nazo mituna moi so na ti babalani ba ayaka kana moi to ndengeni po butu azala na mama nani comment est-ce Mama Tina nazana live Mama Tina dossier Mama Tina bienvenue dossier Mama Tina te maman éthiopien dossier comme na famille na nyonso na ko tsimiti Maman éthiopien soyez les bienvenus YouTube soyez les bienvenus pasteur de mobile na za muta YouTube. Voilà, awa nde tozosukisa awa nde tozoboucle émission na biso awa sikoyo bisika makambo ebandi question ya liboso mama Sarah avant osala bureau osala chaîne osala pe opération somelaka mato jamais nazala kuno lelo te yo yebi tozala non na fond vert tozala na mesa mwa monene ezala tozosala émission neti ya politique oyambi artiste comme nene voter neti ya politicien tozala la caméra nani ya Gucci Sinda cameraman tozala nani tozala ordinateur nani ya Gucci Sinda tozala na caméra jamais mais tozwaka quand même plateau malembe tobandi kosala ni kosomba on a sali cotisation bape na moneti na sala kaka mais so na bina sala mutali poso benga nga ogangi na makasi tunanga nani tatapo Sarayo, baindeni omano senga mbongo na media, poino yepsenga tena sombelo. Soite, na moni na peneti na bande. Opération somela ato la matos. Eloni toza na bureau. Elive. Titosonga. Ça devi. Tozonga zéro. Songa zéro. Boto kozonga sa zéro ndeni. Pesi moni mutasaki ato na lisoso. Parce que bando senga ne baninga nyonso ba senga te caméra, micro. Mbonga garanti mais okendaka photo okendaka bongo oluka caméra na micro na Kinshasa c'est ba poto bokendaka bokosaka biso trafic bato ebele bakenda poto na trafic donc awa préféra bimisa mbongo na ebele ka po bamoneka ke poto matio sa pelo te na poto ngana esa onga mkono ke poto il faut bato ba comprendre que na kende poto na sali pelo ko na poto ngwa ina zongi yo fele no ango poto ne trophée nozo yango ne ozaka na poto kaka wana pas poto trophée te ka wana kasi pona kyo sani eza atake ya kende ko trophée ande yo pose trophée na ba cop na ngafuna sana poto so no ba mona mutazwa mukandata sala conteneur la poto kana usala ye conteneur bilokos do asala azwa mukandata sala conteneur la ngana usala Nous qui poto viole la caméra na media pour qu'il nous quitte biso to luka kutu poto wana to senga ba matos to sa ba commande kuna somela nga caméra boy ya Kinshasa le uta Chine za ya mbwa place ba téléphone ba bilo tu wana ba to se bimaka biso on si c'est mission bayambaki ndoko no ya mwasi Yvette mission alobaki pays pour que Dubaï Banaboza aussi raillé ninga kinda Dubaï pour que nagi Dubaï apparemment on dirait le problème moi ça entre bino mibale yem to yeba nani ngamba kuma ba tete na chaîne na bon attends comme na biga concert na yo tout temps comme na so ya kende Dubaï e malamu akota yiwa asomba yini kaka Dubai ngai nakendai na kikuku te na fina na ina bakiti te nalala epongi na semboli makolo na couverture na melange champagne
na kota ye liboso po business biso kotaka liboso wana bambolombolo bangulu baozela bakotisa no biso bata po nde eza na pa avion so elingi ezwa problème baobikisa no biso bangulu bozela to sauve nano business class na bana donc tokende dubai biso nyonso tolali hotel monte tosali bachaine ndenge monte boko toki tiva mbonye te nga nasali conteneur ya ekina basashe tant mosusu epasali conteneur boyebi te bo soki yasali conteneur faya nango kaka na média émission esili bozoclotire émission nga na mokolo émission clotire mpo nanga maloba esili osili maloba siko nasukisi awa. Voilà, merci. J'espère que bien se poser belé. On a émission vérité. Vous allez qui on a beau liker vidéo, beau partager émission. Vous allez gauche c'était à bomber la moninga bassan. Voilà, mon succès en est aux clôturer émission. Aussi c'est émission. D'autres ont continué. Bala moko, moni côté moi si mon rato la lisusu ani kolanga. Nata la côté moi si mususu commence à donner la côté on a moni drapeau. Drapeau mboka nini. Drapeau ya mboka. Pour biso to pour de tag. On le bado tout. Pardon, s'il vous plaît. Merci Nabil ça va nous Bolanda émission na émission vérité. Maman ça va aussi cette émission on clôturer émission. So le micro ndoto kaka. Ça va totika. Je dis encore merci na bon de livre bon c'est qui va y bon sur ma caméra. Merci na maman Sylvie Baye na motema papa Guy Baye na le conservateur de la SAP italien. Merci pena maître Veka Diebo esprit libre autonome avocat des Barbas. Merci na Yababel le choix dédié l'homme du sur-mesure. Merci na Chris Mbaye boutique d'habillement fashion design. Merci na Binonso, merci na Magali Kongolo, Janvier Watamokonzi, Junior Diazo, Sarah Bolingo, Samiga Amba. Moi si Nzambe Baye nyonso bazalaka zalaka nanga vraiment ba mbote na bino. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.